Ok. Alors, je vais faire un drapeau. Basomba biloko ndenge na ndenge te tozolela edingwa kufe mais oyo na présence na ngai basali rien non edingwa kufe na moto edingwa mpena na sena moto aza na mpasi na hôpital natala bangaka bakosunga ngai naboyi te bakosunga ngai oyo akomona koki ata na 1 franc aye kotia 1 franc basunga ngai ngai mpe nazala lesene mboka na ngai esungaki parce natiaki mbongo mpe na kati ya trésor public bakomanza kobundela mbongo nyonso ezokota na trésor public. Papa aboti ngai yeyo idingwe moto na ngenge donc papa na ngai yeyo quoi voilà. Donc yeyo papa na ngai à part catch likolo ya ringi idingwe moto na ngenge asali batu nini à part likolo ya ringi président de la République Fassi Beton toza na nsima na ye toza kosepela makasi Jean Ngobila fanatique na bazolobaka edingwe kofi edingwe akufi nasengi na docteur na hôpital nabima pour que bamona ngai te nakufi te. En fait ezalaki nini déranger champion cœur moto dérangeaki ngai nakobela cœur elongo wana naye komona pota na lokolo ebimeli ngai pota ngai moke eyolokaka nzoloko mais naye komona ekomi monene enfin ça ne fait rien mokana nzambe moto yebi ndenge mipota wana ebimi. Champion asali mikolo boni na hôpital CMK nasali 1 mois se repentir mais ezali likambo ya ye na nzambe na ye voilà quoi ye na nzambe na ye ezali te ako repentir epai ya moto ya mokili nayebi te baoyo bazoloba bongo eza banani bachrétien ou bien bamusulman ou bien banani. Président Fassi Beton oye président Fassi Beton oye président Fassi Beton oye merci. Edingwe apesi Congo la médaille apesi Congo nyonso mais Edingwe lelo je vous dis clair à sa présence Edingwe aza na eloko te aza na eloko te puisque lupango ya Edingwe wana oyo ozomona c'est depuis époque Mobutu Edingwe azali na lupango wana et puis lupango wana eza kotama eza terrain mo marécagé asombi yango na baeffort personnel na ye lelo awa oyo okuta Edingwe na ndako te oyo okuta na hôtel Edingwe paye cet hôtel par jour c'est par jour Edingwe afuta hôtel oyo babilo mosusu tolo Edingwe alongi ndako parce que ndako ekomi impraticable ndako ekomi marécagé mbula ebetaki ndako edindaki Edingwe avait tout perdu tout sauf rien eni nazokamwa le champion Edingwe moto na ngenge ana problème oyo ekweleli ye moto akipe ete papa eza na bato oyo champion Edingwe amema na poto ba 120 baosala nini nabi ba 120 lelo bakanga la machine de guerre lelo tobeta sete ntango champion ake poto azwi bapasse azwi bavisa ya bato ameye bakanga la machine de guerre ameye ba 120 ameye bato ebele lelo ntango lelo champion akomi na problème oyo ya santé wapi bango. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté à futela bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona sou ba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Toza awa na Fat Hotel les Barans awa nous Barans bana ngo bongo na matete et puis awa pitoye au surprendre Edi le champion du Congo à Hôtel Bobima. C'était hier depuis que Bobi allait à l'hôpital ba nouvelle ba makambo mabe tambola yo belé qui a aidé à sa société ba rumeur et bima belé a aidé ngati biso alors auto bima et puis ba kontambo ba décider autrement pour naé en tout cas je crois bien évacuation et ça les matri bientôt là bon on a ba image tout ça pour que de qu'on a biso azala libanda ya moko Congo pour qu'azala soigner et puis boyebi que Makiliba wazali bon moment naé Dieu azana biso awa au Belgique aye juste ka pour la relation avec papa naé. Merci na pour prendre du bon à Canada mon ami Mamote Belé et merci à vous mon vieux Kati Jean Rebecca les savants de la c'est la force Kati Motema maman Nicole maman la parfaite à Paris Mamote Belé na maman Emile c'est Motema tous peuple là betu maman Kilemba Billy Vumoka fondation tout sur la bavu mon frère mon ami privé qui c'était mon futur en tout cas Mamote Belé. Matete yango base. Oui, il dit la surprise, la question du son thème. Voilà, Moni, ça fait quand même trop mal. Moni, papa, Moni, ça va passer quoi. Voilà, il y a un moment de c'est qu'il y a une musique, il y a mon papa, voilà, ça la va papa.
Voilà, nous sommes déjà avec Makiliba, donc Dieu, Wazali Bongo, moi, papa Nabiso et Ding Motonangenge. En fait, avant tout ça, papa, nous avons nos fils. En fait, expliquez bien nous nouvelle il y a Samuel Panzanaki, il y a mort, il y a papa Nabiso, champion du Congo et Ding Motonangenge. Et puis pour moi, on a la ville qui est voilà. Bon, premièrement, on a fait si bambo temingi na ba fanatique nyonso ya catch. Puis ba o na surtout ba ni magedingo motonangenge partout dans le monde entier. Na bi ke bo mitungi samaki makasi vraiment comme on a icône na bino boy kake azalité. Donc voilà, surtout na lobara na ba zaïrois et dingo motonangenge akoli na bino parce que biso ba na série 8, série 9 tout ça ba congolais. Voilà, mais surtout na lobara na ba zaïrois et dingo motonangenge a sepelisa ba zaïrois à sepelisa bazaïrois donc na ba manière rebelle quoi donc aza icône oyo vraiment qui est toujours mérité tala lelo tozangi ba papa wemba tozangi ba papa na biso ba madilu tozangi ba papa na Sulukumba omoni vie etikali lelo kozanga so fedi mo moto na ngenge na kati ya sport pe mayele oyo aza na ngomoni ke vie biso ekotikala makasi donc on a fait merci vraiment na diaspora. Et puis, il y a surtout ici Kabozali, donc papa est azali en vie. Dès le baka que botika ko juger, botika ko condamner ko Nzambe ayo kakaye sans que a juger, sans que a condamner et puis a pambola kaye, voire même ngamu ko mona mwana na zabe l'élection il est qui sur notre l'équipe bongo l'équipe matériel tout ça donc voilà. Et ça qui n'a pas si makasi et tout le temps ba appel ba to oyo ba lingaka idingo motunangenge ba petit ba souci makasi et puis ba bengi ti ba sali de nécessaire que non die kita o kutana na papa pour ezala bien tant que naye na moni papa na moni mama voilà que sali ngai pe esengo makasi et c'est papa esengo voilà tala bimili banda comme on a libota mobimba voilà parce que ngata na kokola na mane kolba non papa ngam na kokunda yo mais papa etanga liloba moko je crois tokoza au moins ba 18 ans passé die yom tokokunda ngai te ba kokunda ngai ba fanatique na ngai peuple na ngai parce que nazwa temps que c'est ça bon ngata na zokola imagine papa ngam na kokunda yo mais réponse avec non die yom tokokunda ngai ba fanatique na ngai peuple na ngai bango ndi mutu ba kokunda ngai parce que naza munene okokoka kokunda ngati okokoka nourrir ngati parce que naza munene donc na vandaki pe na kopana moi ki oui lelo soki papa zati ngam na okunda ye ezali yo ye peuple congolais na Brazzaville na Kinshasa na Angola partout anyway quoi donc, voilà mais nouvelle il y a mort où ils ont souvent je crois bien c'est la troisième fois nouvelle il y a mort il y a papa champion ils ont à 4 évitez tant nous on n'a pas trop publié à mort il y a papa tandis que vivant ils ont ça non n'ingénie depuis famille pour que ça mort bon pour ngai lokola ndi batunde baza ko publier yango de ça nga eloko moko te pour ça motunde muta publier yango so que ezala kinsambe ndi mutu ke a publier yango wana ezala ki autre chose quoi mais pour ezala muta mokili au moins que c'est évangélité oh tout bango ba publier qui je crois les lonios tous les ils ont enterré au moins que c'est évangélité tu vois quoi donc nzambe ndi mo pesi na source de vie nzambe ndi mo bateli nzambe ndi mo zalisi na nyonso quoi voilà donc et ça quand ngai passe tant que papa akufi omoni na yesaka nzambe ya ba orphelin voilà quoi donc soin ya papa ndenge yo moko batela kaye lelo 73 ans d'âge quoi 73 ans d'âge donc c'est énorme c'est beaucoup voilà quoi biso lelo tozo batin kokoma na ba âge oyote omona ki comme na 73 ans d'âge donc c'est vraiment beaucoup pour nzambe ndenge ndazo batela ndake ça souffre de vie mtaza na dernière mot il y a mon quoi voilà pour ceux qui allaient prendre sur batamokili on ne sait jamais voilà quoi donc na kumisika ka nzambe ya to na remercier nzambe ya to na ba oyo nyoso to bozo kitia pour ça papa na mabondeli na ba oyo nyoso to bozo kitia ya kobondela pour na ke edingo moto na ngenge azala en vie
Donc nzambe na bino oyo bokomisaka aza monene victoire eza vraiment certaine. Tous avez papa maman qui tous avez tant belé pour nous autres vraiment nous momoni qui a souffrant. Alors ça fait très mal comment on a champion ou a sali belé à traite congolais plutôt j'allais dire comme ça dans catch congolais. Alors lelo azala délaissé oui et ça les pas si makasima tous papa na biso et dingo mamuke. Alors champion siko nous autres ça va. Nous autres dans les bongina muke. Parce que la moyenne pour les à la peur, enfin, tu n'as pas besoin de aider mon profit, la cinquième au docteur de l'hôpital, n'a bima pour que bon mon aïe, qui n'a profité. C'est mon héroïa, dans son hôpital. Ok. En fait, c'est ça qui n'est dérangé champion. Le cœur me dit dans chaque ngaï. Cœur dérangé. La robe la cœur, le moana. Mais comme on a pourtant le colo et du milingai, pourtant il mouké, et on va en zoloko. Ok. Mais là comme on a écouté moulé, ça ne fait rien. Et mon père n'a jamais montré une pourtant les bébés. Ok. Champion Sali Mikolo Boni na hôpital CMK. Il a sali un mois. Un mois. L'hôpital CMK. Ok. Est-ce que soutien bandeko na yo to pe aba haute autorité à mboka ezalaki pona ko landela baso na yo nyonso? En tout cas, il est difficile. Mon talaninga il a bien et du moins maman, Azan Likasi. Ah oui, Azan Likasi à Viki. Azan Likasi, comment il dit Viki? Moi, on a un oncle. Il me rejoint Ok. Alors, yo moko tango zozaka ba nouvelle ya bandeko ba kolobaka ke champion dinga tili biso akufi. Je crois bien ça troisième fois comme ça maramba boye lobama. Ezo solo ndenge nini? Baza kwa nosi ba mort no avant mort ngé comme mingi balobaki ke ngamu na sala makambo wana. Nileba moyo ke na kufa. Mais lelo na moni bila eleki. Et na moni ni batu balingai bana moyo bila kenali aimé na kati ya batu. En tout cas, le moyen ça là c'est pour cela c'est un docteur peut-être ça en général na bima. Ok. Il dit que moi en l'hôpital na évité au yoko de cité na évité. Quand je me regarde au pied hôpital. Ok. Moi on est mon fils docteur pas yo kelingai à cette ligne bonne de sortie na bimi. Na bima le cancer. Ok. Le 5, docteur a à 18h. Le bimi a vu dans la région et dit Kelinda. N'embouteillage avec Nigeria, d'ailleurs, comment à 22h. Ok. Le Cameroun a embouteillé, ban deuxième ça. Au Boningaï, il y a eu kilo à Kinshasa. Ok. Là, il y a kilo à Kinshasa. Ban à Kinshasa, on va aller. Téléphone, moi, il y a un égalité, mais c'est quoi un bon na téléphone te la petite téléphone pour madame ya yamba. Ok. On a zo yamba. Si on a likambo itali évacuation pour voir que nous soignons Libanda, docteur a maintenir toujours yango il faut bima Libanda pour que ba soigner ou bien en fait bo sali ndenge na munga pour que libérer na Libanda. Likambo évacuation na que na bima na que na moni Libanda ya mboka. Kuna mboka na mshaa penza. Tetimeza bien te. Ilo mwana mwenye zate. Ok. Alors zina kufa. Baya kwa serikali na bacha drapeau. Basomba biloko ndenge na ndenge. C'est toujours la edingwe kufa. Mais la présence na ngai basali rien.
Message dans la haute autorité en Mboka, alors c'est notre moment où ça va papa. Non, il dit qu'on peut finir, il dit qu'on peut finir, c'est un patient à l'hôpital. Il y a un banga, il y a un copier un franc. Il y a un franc, il y a un Kimboka ngai eswanya parce na chaki mbongo vanga na kaza trésor public. OK. Ba commencer au bout de mbongo bien sûr. Il faut poser la trésor public. Ça bon ça va bon ça ngai en tout cas na regretter. Voilà. Merci beaucoup papa to tiki lio pour zo tamper à Kopema mais to zo na biso die azana biso a pembe to tiki papa zo ma ta Kopema maman. Excusez-moi. Nous aussi, ma micro, nous allons faire un bon nous allons continuer. Pour continuer. Alors, quand on monte dans l'élo papa, vous allez champion, vous allez monter dans Mboka Congo. Alors, en soi, comme le baranani, ndé aza comme père na. Bon, papa abotinga ye idingo moto na ngenge. Donc papa na ngai yo quoi. Voilà. Donc ye papa na ngai. OK. Voilà. C'est comment on monte dans Mboka Congo. Et ça la ronde. Bon, comme on est mutu monene na kati ya Congo, yango esala ke natambola avec droit chemin, natambola tout droit, soki na ozana ba koneri na ngai za na ndako na famille na ngai ke libanda parce que nebi valeur ya papa abotingai nebi azalina ni c'est ça que libanda natambola ka straight tout droit au na bebisa image wana te o na koisa kombo na été parce que ndenge kaka baloba ke edingo ya série c'est oui tu voilà yeyo quoi mais siko ya temps oyo yeyo quoi donc edingo oyo ke ya bino voilà quoi yeyo parce que ya sali carrière na ye tana ye ekoki kombo oyo ya sali voilà il faut siko yo ngape nazo yango na ramener yango plus loin parce que ya sali kombo na ye banda azui bu jeunesse na ye carrière na ye mobimba asali omoningi mais tu vois na lobaka vi nanga ezali lokola moni ndenge ba musicien baemba babombelanga bomengo likolo yango mbaye balobi liboso na zwa yango nakata bazamba na bisobi ebele voilà quoi donc papa azui bomengo azui yango mais atia yango likolo yango mba donc c'est pas facile lui asali kombo na ye na royaka te lokola papa sali kombo ngai pe edingwe na récupérons non il faut nakata ba bisobi ba matiti ba ni obstacle tout tina kokoma esika ngo wana sima na zui trésor au papa asalaki et on les ali bonheur na ngai quoi voilà donc c'est ça mais les lois ne ba osenga répétence ba dit papa faut ça la répétence mais sincère tandis que tu dis déjà papa a comme déjà mon papa Simon Kimbango mais ba congolais ba ko toujours ba commentaire papa il faut à ça la répétence ba bazolo ba à ça la repentance ezali les kambuya yena nzambe na ye. Voilà. Na baranzambe ayoka ke dingwe sans que a jugé, sans que a condamné, a pesa ke souffle de vie, a pambola kaye. Voilà quoi. Donc a sali o esengele ko sala na vie na ye, a pesi bana, a pesi bakoko et puis a pesi famille monene tala lelo ke tong ba ki akufi. Au moins ke mokili mobimba. Donc famille monene quoi. Voilà. Donc nyoso tika kaka na maboko ya nzambe. Voilà, a ko se repentir. Mais ezali kamuya yena nzambe na ye voilà quoi yena nzambe na ye ezali te a repentir ipa ya mutu ya mokili na ebite ba o bazolo babongo eza banani ba chrétien ou bien ba musulman ou bien banani je sais pas eza ba chrétien en plus hein ba chrétien en plus mais kaka ba chrétien en plus mona bango tong ba komara na likambu moko boye ba réagissa kaka lokola ba païen voilà comprendre au moins o bazolo ko babongo ke dingo a se repentir oui baza ba chrétien mais tant ba kutana na makambo moko boye o ekeleke ba mutu o mona ke a ko réagir ta comme païen donc tout tika ko juger mutu tout tika ko condamner parce que et dingo mutu ngenga likana na TV jamais a condamner mutu jamais a lobby la survie ya mutu non donc bon na rabisu na ba TV boye surtout ba chrétien nous tous nous sommes des chrétiens pas tous dans un pays mon christianisme voilà quoi. Tant que nous laïque, tant que nous avons la TV bouillée, il faut que nous ayons un bouquet bipo. Ce que nous avons un bouquet bité, au coup de bête libako kaka yomoko kaka
place aux hôtels la biso yango folanda message au mutu azoloba oyo kanenge mutu azoko solola peut-être avant au critiquer avant au sala boye donc voilà donc ce qui a pour se repentir déjà il y a un monde en Nzambe que Nzambe ne mutu abatela ka Nzambe bon à part catch likolo ya ringi edingo mutu na ngenge asali batunini à part likolo ya ringi ko sepelisa zairwa divertissement eza eloko moko ya munene nakola lelo nalalaki na ba stress ba souci ebele meto na kina tali komba yedingo moto na ngenge abinisi asali boy tant déjà na siki omoni ki epesi nga déjà courage et puis vie peut-être AVC ngeke ya mais à part les couleurs ringi edingo moto na ngenge asalani bola mukute belé ba intervention ba aide ba nini tout ça quoi c'est normal nous sommes le ba mala kombo na eza lokuta bon oyo moto ko le kacha binga na kufa pour ne dingwe mutu boye omoni maramio surtout le bakara nzambe ndi mokonzi na nyonso parce que nzambe ndi azali omniscient omnipotent omniprésent to ko batamba batume nzambe to ko batama ete parce que yende nzambe azomona nyonso surtout voilà quoi muto mokili akoloba mais soki nzambe alobité donc voilà quoi merci Dieu tozoko na suka vraiment pour tous peu bande comme tout monde ba kacha bazawa bana quartier bazali en tout cas ba sepi ndenge ndeko na biso papa na biso azali banda le lomé ina la photo oyo en fait d'ailleurs chose au monde oui na zo mona kotisio na siama kolonae je crois bien bande bomona alors to bezaki bénédiction bezaki en fait nini oyo papa sali pona yo bénédiction déjà na zala na ngo ya papa wani zala ki caractère ezalaki encadrement ya ceinture comme il na champion d'Europe na otiko to na ceinture omoni ke na ko bunda pe komala ko perdre yango papa nyonso to ebike mwana aina ceinture tika na batela ndi ceinture wana na encadrer ceinture ezalaki ke na kotina sama kolo pona sa bénédiction note bénédiction nzambe muto apesaka nzambe muto apambola donc ndenge ezalaki kende en tout cas merci mambo voilà quoi on batela ceinture quoi voilà voilà merci Dieu outil Belgique to tigre kopé moya déjà moi d'autres peut-être qui déjà donc voilà alors na bando ba la biso et lilo bana bango ba fan tout ya papa na biso champion dingwe et puis bandeko bazo ki nouvelle on peut ndenga mabe que papa tigi biso mais lelo ba moni bango moko oui ça bango nini et surtout pas puis papa les cas oyo asala moi ba film mi balemi ça tu théâtre na ina bandeko miyombe gauche tout monde bango pa ba la die sobe tout monde bango bandeko vide loin ba film mo ba fan wana na bandeko na tout ça bango ni esili tout tala bon ba fan nyonso surtout oyo balingaka edingo moto na ngenge partout bozali donc on appelle simino ba merci à trop voilà na ba prière bosalaki tout ça nyonso surtout na pesi ba merci à trop vraiment quoi donc nzamba za monene et puis nazoki ba déranger mama trop et pas il y avait na JR Kondo comme c'est le maire Maman Jenny Justicia na Bruxelles, bah merci à tout pour notre soutien. Et puis Jean-Jacques Eloni Gigi na Paris, bah merci. Et puis Didier Dickens, bah merci à tout. Et puis Massanangaï Patrick Rossignol de Bruxelles, bah merci à